Merci papa. Likambo o yebisi biso ya ngulu. Yango ambuta boki kozonga na bino. Toko bakisa kaka likambo oyo. Tango wana tuzaki na papa Mfumo Mbanza, papa Lyalunga na Kiangani. Ite ina ye tango tozali kokende esika nyonso azosala tourne kambo abandaki koloba tango nyonso ete mbi kaisanzwangako mabe bakobokola ya kango te na ndenge nini eke moto soki asali mabe foko pamela ye eza boye te oso botikili kaka ndenge wana ekomona ko aseneke normal pe na mukolo na suka lilobo papa Mfumo Mbanza azopesa instruction na papa Simukimba Kiangani ete kaluyambudidi yakwa banguluko elanga botikila yango pa ya ngulu te lelo mikolo oyo eza komona na partout bangulu ya zamba ekomi na habitude mabe ko ravage manyoko ya batu kolela batu baza kolela bangulu ya zamba okotia pe mutambu bakokangama te chasser akokende bakomonana te oyo bino boza moi distrait na mukolo wana donc bako ravage bakotikile muke bango ba mususu pe kopasula kaka na kopasula bale yango te yango papa Mfumo Mbanza expression na elakisi ete lingomba ekoki kotikala te na bato baza na milimo ya mabe yango papa a souligné loba papa Mfumo Mbanza papa Lyalunga na yango wana ete bozotikala na lingomba kasi lingomba botika te eke bato mabe bawumela na mabe na bango na kati na lingomba tokoba na matei o bazali kopesa biso na ntina ya milulu na biso ya 2 avril solo ndenge papa Mfumo Longo papa Simukimba Kiangani bandi likambo na ye soki bakopesaka biso nzela mpona nini biso tozalaka nde batémoin ya makambo yango ntango bapapa baza koloba surtout kati na Yelusalemi oyo eza komona na lelo oyo ete lelo basurveillant to se retrouve na kati na Yelusalemi mingi esi tokoti mingi tozana na nzela me makambo oyo tokolobela lelo ezalaki promesse ya biso basurveillant na papa de ngenda awa na nkamba ndenge nini tokoki kozalela kosalela misala na bango pe ndenge nini tokosala misala ya botongi Yelusalemi yango tokosenga na bato na presse te batiela biso maloba oyo ezali toli ya papa de ngenda kasi apesaki elaka eke plus tard ekozalela boye donc eza komonana eke plus tard wana yango application eza kosalama na papa Simukimba Kiangani aza kosenga biso osala boye donc ezali maloba papa de ngenda tu bapapa bango nyonso misato presse là-bas mais mukolo wana pe okufa okolata bele surveilla okola kokutela bele ndenge yo latili awa même soko ozalaki na yo na mosala ozalaki na bilamba ya surveilla te
okufi ebe okomona nakana bilamba ne surveillant pamba ta wana kati na mukili ozala ka surveillant ebe malamu nde ozala surveillant ya mulimo ya njutu te kundi mate bafungula yo miso kundi mate soko mutalubi eta kufungula yo miso abe bisiyo ngana ko kufungula yo miso te miso na ngai makufungana na mutu te orke na kati na bino batu bazana mango ba yela ndenge mususu bazali pe na kati na bino na kati la ba surveillant bazali alors bozali na musala alibete ya fungula yo miso kundi mayete akufungula yo miso otali makambo ya satana ya nzambe te sima kufungula yo miso akusenga yo likambo isoko pesite bokamatani pamba te osio moni likambo na ye yangwana banga liwa ya mulimo kubanga liwa ya njutu te or ke bisu tokolonga na bisu nzambe akosa kate bisu tokolonga nani ayibaki tango musala oyo ebanda ke na tona kinkala eske okukuka alobi na makasi na nzambe na kukuka soko tokumi lelo ya solo na zana esengo pamba te bosibo umili na musala oyo malgré pasi malgré kucholama kasi bokangami na musala bozala baruga yote soko na bengi binu patoka na musala ale pamba te binu bozala ki plus dynamique sema na binu des alaka ba musicien kasi na binu na ba musicien sika sika bolembi or to koko ko junga risu simate to zana tata ko pesa bisu te muto ko pesa bisu azalite musala na musala bisu moko to ko mikukisa soko to ko mikukisite muto ko sale sabisu azalite ba surveillant ba musicien ba jeune oyo ne ba groupe oyo ezali dynamique poate basali ngumba atandele malgré les soko même akoko yiba yote kasitalo yiba ko yiba yokaka kubanga te donc tia mulende poate tata nzambe na kolo yesu na elimu santu oyo bazala kana bisu mbala na mbala bakuwa ko sepele sabinu oyo asala kantina nini ya salelaka donc esika wana vraiment tozana mukumba apapa surveillant na ba mama surveillante to tia mulende poate to kumisa eloko oyo esika elaka ngana lengi de susute ne binu ne bozala sima bozala ka toujours vivant papa bengi ale ndoki ndoki binu boye kasi sika o baba de kolembaka donc ba surveillant to junga simate to tambola ndenge nzambe alingi to tia mulende to lakisa bolingo nde musala oyo biso jwa ke ezali ya mutute kasi ezali ya tata soko monende musala oyo ezali ya nkalambote ebe usala ni musala malamu te pamba te kalambote ye mutu akupesa yule futi te baponi ye pate azala mutambulisi oyo abengi babengi ne mutambulisi azala mwana muke azala mokolo na kuokala ye kaka pamba te yangwana nde epesa kanzambe esengo papa teta mbala na mbala pwana nini ye na ba relation na bino na kati na ba region esika bino vwanaka webe na kati na zone yo ozali na tata passeur webe même tata passeur azali tata selo même tata selo te kasazali kaka tata longi solo kubanga te oleki ye mokolo kasi pamba te abenga tata longi okela ye banda tangu wana okomana nde bosepeli ezali mais soko lobi pwana nini ye kuluba ndenge wana te yo kukuluba ndenge wana tata surveillant be mama surveillante oyo baponi baptiye landa ye kaka oleka ye mayela ndenge nini landa ye kaka biso tozali na bato kopesaka biso te biso moko tokomisalelaka lelo tozali na mosala ebele kuna na plateau ebele mpenza na ntango na kala nde bokendaki mbala moko nde mosala mosi mosili kasi na ntango oyo meme kala kokobenga bekoya na bino lisusu te mpona nini bobandi tosi totundi totundi nanu te banda na mobu eleki tobandi soko tokomi na le 6 avril depuis 1 an tobimi di banda mbula moko sika tokojonga lisusu nsima te na oke na programme na bino agriculture élevage maka namoni esengo naoka bino ndenge boyi naoki sengo sono
pamba te soko programme wana to appliquer yango nde noki toko komona na bato donc malamu kola suite lobi batata surveiller na ba maman musicien ba jeune mais ezali force moko na kati na ngomba na bisoko bosangani nde mosala oto sali kuna na plateau ezali ko sepelisa bato banso ndenge mosusu tala ba munele bakene kuna avantiere tango bakumi kaka na bilanga balobi oh la 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 même pas nani bazayura yon surtout bazana na bango kimbangi c'était pas te basala lokola bango hoteli biso to moni to sala ka basala lokola bato bato kati bango balobi ah solo soko bato bato bazayura yon bazala ki bakimbangi nde basali musala boy pate mutu na mutu asi yibite asoko na salite nana ko salisa ngai to jila ka bapesa malamu nde to misala biso moko donc batata surveiller na ba mama nalinga ka esika bato bazali kubuda te nalinga ka utala esika wana te nalingi kumona esika bato bazali kuluba mongongo makasi te soko tuzali koyemba wana kusepelaka kasi soko ebandi kusuana ebandi kufingama na bandi kumona ba orgueil na bandi kubanga pamba te to mona mpasi to moni mpasi na kati na mpasi oyo ebenga makapenza mpasi na kati na ngoma na biso bato balingi biso te bato mususu tika baloba na bango kasi yo kuyingila na makambo na bango te kuyingilisa makambo politiki na kati na ngoma na biso te wana na boyi pamba te biso to moni pasi mutu nyonso kusala de kambo d'accord kasi yo kimbangi sosali yango bango te tala nano lelo mpasi zali na kati na mokina biso mutu mususu asali de kambo na ye soko bamonele kimbangise moko azali wana to bebi yango wana tata na ngai mama na ngai nalingi nde bozala mpenza malamu ntango bozali awa na kati na fete oyo tozali na yango ezali te botya mobulu nga nalingaka te surtout sika bato ebele bazali nde bokimaka mbangu nalingaka te nakolingaka te makelele na boyi pamba te na ndako oyo ubie na mbuka oyo ezali mbuka makelele te mbuka oyo ezali kaka pate toyemba nzembe kitoko ya nzambe pwi na mabondeli pate to joie bino bato batie bino na bapose pate botala bato bakokota bokengela ya solo ezali te nde tonioko na baninga toloba na bato na boboto sala boye tambula boye ndenge wana tukoko kulubila na mwana kitango tazalaki na kati na bato bazalaki kusala wana na mwana tata moko kanisi azali tata surveya bayimi mbongo na ngai di ka mbongo na woka kisoni pamba te solo bato mususu bazali wa bazali bandimite me ta mususu mabe mingi tokusalaka kuleka meme bapakano o kamati muturi kambo otikane na yango olibi tokooka na bele na likolo oyibi makamazali kuna likolo ngai na yo tokooka na bele na likolo yo mundimi makamandenge wana na kati na biso banda le 6 avril to bwaka makambo yoso to ya mabe senga de kamuzana yo mpusa mokolo mususu oyo kosenga la biso ete ale ezali tour ya basurveiller nyonso na kati na republique na biso boya tokana na nkamba na kusenga de kamuna pai na bino na pai ya tata na pai na mpona bino en tout cas mokolwana bokusepela bokuzwa yango kaka pamba te nzambe akosaka te to si to sali pensa ndenge boye vraiment tata nzambe akamata na biso pensa nkanda jamais to zala ki bato te biso to kumi bato to zala kana biso bato te kasi sika wa to kumi bato to zala kana ne bulu bien si alunguli biso sika wa ale bien ale sala na yo na lingi ete bino ba surveiller bo zala ka bato na musala boko zala ka bato ba discipline pamba te na komona ka exemple banda ye moko moko na bino solo boko sala ka musala to tini mwa musala muke priorité toujours na bino yangwana na zale ko senga na papa ete asali sabino na kati na bandako na bino na kati na bisala na bino tata abongisa lokola to ye na fete na kubenga bino tango oyo te
to kana tangu nde na kamenga ba surveillant poate bolu ngana katina mukili mubimba nde to yawa to lubada papa ete papa tala na makambo mazana bisum pusa tangu wana to kulbana papa antuka na ibite yango na bandinga na ngai to zala na isengo pana nini nzambe akosakate bojunga esika na binu na musala c'est-à-dire esika bapesi binu na kati na mikoloyo na lingi na ngami mubulute tangu batu bakuya ebele bozala très discipliné binu baso na uniforme bozala bana mibeko epeta mususu na zala komona soni tangu tuza kusala solo pamba te batu bazali ebele bozala kuyibanga te tambo suzu na telemi yo yibi na yo tende izali ngai kasi ngana linga kate nde mutu atuta na ngai na linga kate pana ni kulinga yo mpe kulinga yango te izali mabe pamba te binu banso bozali na mulimo moko te mutu na bijali na ye mutu na bijali na ye tambo susu otuta ni mutu akamati kilo na pesi yo eko sepelisa yo yango wana tozali na tango ya pardon batu andenga wana tika te tata nzambe elemisa bango babwaka biloko na bango wana babwaka mabe bisoto kuku kutika lisusu na misoto wandenga wana te bosoto wana ekuki na bisu lisusu te ezali tangu na bisu pate to sala lokona na lobaki to pesi bino penza longonia na ntina na misala boza kusala na kati na baregion boya ko kisanga isoni te to zala na bolingo ya solo to sala misala na bisu eto kukisi yango nzambe alungola bisu maladi pate soko tozana maladi moyen pia kusala malamu ezali te yango wana na kosenga yango penza malamu to jela na mokolo wana elubi pia tende maladi bakusala te mpamba te tozali na njutu kasi ye tata kwa kuibete bisu ana pasi tozana isika mususu ya kusala kujoyete bisu moko to kumjuilaka donc asali sabiso soko to sengie akukisa biso pamba te to situ kokisi ndenge mibeko mipesa malaka bato baseki bisu mingi bamoni ete hey bazoba oyo bakimbagise bazoba ngapi kusala ngadi kamuti babenga ngazoba tika na salisa ye oyo pe aza kufinga oyo azali muindu wo oh ya yo muindu okenda wapi balabala bususu ezalite olinga te kulenga kaka na balabala wana ha muntu muindu oh ngana landa muntu muindu ngana kufuka mana muntu muindu hey ye soka mone mundele ke kufuka ma zoba ngana sina poni nzila nangai nkoko nangai muindu bongo na lungo lo poso upate na kambata lo poso mususu wa wene zile soni te soni ngana lingi na tika na mpona ngayo soko ba bengi yo zoba otali kaka kena na yodi landa yete ye aleke ku zoba beza uya bazoba yo koko na bazoba ezali ye pa mate mi yibite yango na batata na mama na lingi nde lobi to banda ko bongisa mbuko oyo penza ezala puelele bakoya ko kamata kama tata nzambe na pai na yo donc malamu nde bijali na bisu ezala ko bongisa ma bijali na bisu ezala bandimi ojue muninga ne yidi kambo ko kamata ne nkanda kulekate papa surveillant mama surveillante yo ozali angelo mukengeli ya papa yo zali angelo ya mukengeli ya papa donc bijali na yo malamu nde solo ezala yanda kisa pesa na kisa pamba te papa akuzala ka mutu na mubulute yo landi papa obongo la ndenge mususu donc tabusa na te nde mukumba oyo epesamani yo na ngai donc esika wana to yingilisa makambo mabe na kati na nguma na bisu tokani tikate nzambe abatela bino nkuma na tata pe na mwana pe ni musantu amen. Kimbangis moye. Pied gauche. Yerusalem oye. Faki oye. Fliki oye. On dirait makambango kaka ya lelo kaka sote ya biso papa ngende. Ilu yango ko banda mukolo nini.
milulu eko banda mukolonini. Mais si bandi déjà papa va déjà au kota. Donc mon ani lokola lelo kaka oyo makambo tokosalela na fête oyo ngai nakotia susu kobatere mingi te pamba te papa Simukimbangu Kyanganisi afungolaki nzela ndenge afungolaki nzela yani dudamane kwani apesi biso sikoyo na batata ba pasteur na biso tokoka koloba mai oyo maleka solo maleka kasi eye komona na on dirait que lelo kaka tozwi toli yango surtout biso ba papa surveillant donc brutalité yango te ndenge papa Mfumalongo auti koloba yango papa ya wana tango bazoya ba misusu curiosité nana koma nkamba te ayoka kaka na sango makambo oyo akoyoka kuna eza mususu oyo aye kokutana nango eza susu mususu na ndenge mususu na ndenge ya malamu me na ndenge ya mabete oyo ayoka kaka kuna yo mutu ndenge wana donc akokoma très curieux ya koluka penza kotala biso malamu ndenge nini tozali kotambola ndenge nini tozali kosalela yango ngai nakonoka nanga susu lokola mbula te pamba te pata Molimo Santu esi afungoli pe papa Diangenda esi alobeli yango ye moko ndenge nini tokotambola parce que année oyo l'an 2026 ye moko tata Molimo Santu papa Simukimbangu Kyanganisi alobaki yango eza ya ndenge mususu mate ya ndenge na ndenge tozali kozwa yango tozala bana botosi pona botongi Yerusalem ye moko papa Mfumalongo papa Diangenda alobeli yango kotonga Yerusalem kolona pe kobokola alobeli yango eza komona na ete na kati na Bible ndenge papa atangisi biso na chapitre mususu eye komona na ke na tango wana botongi Yerusalem etongamaka na mpasi kasi owana si elongo kuna eya awa na Afrique ndenge ye moko papa Diangenda alobeli yango mingi bakolobaka ete ekozala lokola ezalaka na Yerusalem ya kala ke ndako Nzambe epanzanaka oyo yenge etongama tolandi ba message ebele ya papa Diangenda eke ekotikala bele boye ti mokanu na ye ekokatama kosepela ekozalela wapi wana Yerusalem yango tosengi bambuta bozonga lisusu oyo Yerusalem ya nkala ndenge batongaki pasi nini bango bamonaki tolandi na message ya papa Mfumalongo papa Diangenda wana botongi Yerusalem ya sika pasi nini ezali komonana bakokabelaka biso te na biso moko attitude nini oyo papa alobi oyo tokoki kotongela Yerusalem ya sika topesi bino nzela bambuta na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu nde tokotanga ba mikanda miye nkolo mokonzi Lingomba mokonzi Bulu apesaki biso na mpoko na lelo mikanda ezali mibale tokobanda na Jean chapitre 17 verset 21 toleki na Daniel Daniel chapitre 9 verset 25 to bandeli na esika nkolo asiliseli pona botongi Daniel chapitre 9 verset 25 to tangi boina komba tata mwana pe Molimo Santu tala makambo
osengeli koyeba ntina na yango. Kobanda tango basakolaki ete bato oyo bakokende na bowumbu bakozonga mpe bakotonga lisusu Yerusalemi ti tango mokonzi oyo Yawe apakola mafuta akobima ekozala mbula sambo mbala tuku sambo bileko tuku motoba na mibale ya mbula sambo mobimba. Yerusaleme ekobonga lisusu na bamir ya lopango na yango, kasi ekozala nde na batango ya pasi. Toke na Jean chapitre 17 verset 21. Tata komisa bango nyonso moto se moko ndenge yo ozali na ngai mpe ngai nazali na yo. Bongo mpe bakondimela ngai. Bongo mpe bazala na biso lisanga mpo bato ya mokili bandima ete ezali yo moto otindi ngai. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Tokoloba liloba mukuse na likambo ya Daniel. Pe ba tata pasteur bako komplete yango. Totangi mokanda ya Daniel. Na ndenge ezali kolakisa biso ete na mikolo na suka Yerusalemi ekotonga malisusu mekozala na esengo te, ekozala na tango na mpasi. Yangwana Daniel ezali kolakisa biso ndenge botongi ya Yerusalemi ya kala esalamaki na tango ya pasi. Lolenge moko mpe tozali lelo na ekeko ya mine oyo ya biso. Toyebi elaka oyo papa mfuma manza tikalaki biso ete soki tokotonga Yerusalemi te pasi na biso ekosila te. Ezalaki éveil de conscience po ayebaki mayenini mazali koya liboso. Ete tango tokomona yango tokitisa maboko te, tolemba te, tozala na koyima te, me tozala na mpiko mpo toyebisamaki nango deja. Esengeli toyeba ete bayeba tongaki Yerusalem ezalaki mabongisi ya Nzambe. Ose Nzambe soka lobi yango ekosalama. Ata eumeli tango molai lambela yango kak okomona yango. Nkolo ye moko alakaki ete mikolo koya na mboka oyo ne bateka biso le 5 le 6 juin le 6 avril ete nkolo aobaki ete mboka oyo nkamba ekomi Yerusalemi ya sika. Mpo ayebaki mission nini oyo ye moko apesaki na papa Simon Kimbangu oyo akolamusa libota na ye mpe ya kosembola nzela oyo bayeba lekaki liboso babebisaki. Yangwana bazali koteya biso ete bayeba tongaki Yerusalemi na kala na 1 Roi chapitre 6 verset 7 babi makelele ya mabanga to ya marteau eyokanaki te. Donc bato nyonso bazalaki na bomoko basimbaki musala mpe emonanaki. Yerusalemi na kala etongamaki babi makelele ezalaki te. Mais sika tozali kokamwa lelo toyoki na maloba nkolo ete bato ya bizaleli mabe bazali kaka komona na tina mokolo malelo malgré ebele ya matei oyo biso tozwi oyo tozali kozwa. Mais bato ya mitema mabe bazali komona na ndenge ezalaki na ntango ya Nemi na Daniel tango batongaki bazali kosala botongi ya Yerusalem. Tomoni koda na Nemi chapitre 2 verset 19 balobi bamonaki bangesodi basala balatu bazalaki komona na bazali kobundisa malgré mosala ya lobiko mais bazali kobundisa yango. Biso tokolanda bato wana te. Biso tokolanda ezaleli oyo Nemi bazalaki yango. Na verset 20 wana na chapitre 2 balobi bato wana tolanda bango te po bango bazali na intérêt moko te na kati na mboka oyo.
bazali na eloko moko te oyo ezali kosepelisa bango na bonzoto na ntina na mboka oyo. Me biso toyebi ete na mboka oyo bankunda ya batata na biso bakoko na biso ezali na mboka oyo. Yango nde epesi biso lelo makasi. Parce que soki peuple azali histoire te, azali peuple moko voué un échec. Alors biso toyebi pona nini toza kotelemela botongi Yerusalem. Na kati na mokanda ya Daniel wana totangi tomoni ete nganga nzambe monene Esdras atelemaki mpe abandaki kotelemela botongi ya Yerusalem mpe atangaki mibeko na kati na Yerusalem na miso na bato nyonso na mokolo wana. Elinko batoki tozali kotonga tokokotonga na indiscipline te, tokokotonga na désordre te, futo tonga na ordre, mobeko eza la base to identité na biso yango nde kolongisa biso. Lokola lelo tozali kotonga Yerusalem biso nyonso esele tozala sima ya papa Simon Kimango Kiangani pote maso ne epesameli ye mpote mosala oyo ekokokende na liboso. Yango wana na Jean to compléter mbala moko ke nkolo Yesu asali prière sacerdotale ne to benga kango asali libondeli. Donc ezali cadeau monene oyo nkolo asengelaki biso epai na tata. Processus wana ebandaki kala batu pe basalaki nyonso pote bakweyisa yango kasi bakokaki te. Nzambe abandaki programme na ye na Adam na Eve. Adam akwei na lisumu akosoli atindiki lisumu epai ya mwasi. Kain abomi Abel abi aza sentinelle na ye te. Nimrod asali tour de Babel akelomona Nzambe. Nyonso wana bazali kosala ezalaki lokola processus bazali kobundisa programme o Nzambe asalaki mpona kosangisa libota na ye. Aye ko réaliser yango abanyako na Noé. Alia kotisa bibwele na kati na nzanza. Aye nango nakobotama nakobianga me Abraham alungwa na mboka ya ye akene na mboka mopaya oyo akolakisa ye lolenge ya kotambola. Ti nkolo Yesu aye kobotama na mission ya kosangisa bato. Nkolo Yesu tanga aye kobota la mission ya kosangisa bato. Mission na ye ezali kobuka mur oyo ezali kokabula bato. Koinama, kocholama, makambo ndenge na ndenge. Ndenge bakomi en Ephésiens chapitre 2 verset 14 à 16. Nkolo azwaki mosala ya kokangisa. Yango bomoko ezali mosala monene, ezali kamu monene. Mposo tozali bomoko, makambo nyonso tozala na biso mposa tokomona yango. Nkolo alobi to lingana. Ndenge ni tokoko linga mutu oyo toko linga Nzambe be tozoboya moninga oyo azali pelepele na biso. Ndenge alobi yango na 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. Donc soki tozali lisanga biso nous tozali ranger derrière makanisi moko ya papa Simon Kimango mosala nyonso kosala biso tokolonga na yango. Na kati na losambo wana na monaki makambo misato ya minene onkolo asengelaki biso. Taliboso tomoni yango na verset 21. Bon moko kati na bantoma ezala na makanisi, ezala na mosala, ezala na makambo nyonso bon moko efo ezala. Ya mibale na Jean na verset 23. Bon moko ya esengeli pote bato yo bayeba ete nkolo atindamaki. Mpote bato bayeba te solo nkolo atindamaki po ya kokokisa mission ya tata esengeli bon moko ezala kati na biso. Ya misato na Jean na verset 26 ete permettre nkolo ateya lelo pe soki toza na bomoko eko permettre na papa mpomalongo mokonza bule mokonza lingomba ete akoko panza sango ya papa Simon Kimango moyi musa ndenge alobaki yango na le 12 octobre 2001 tango amati na ngwende alobi na biso na kati na temple ete biso bansto banga te to panza sango na kati na mokili mobimba ete papa Simon Kimango za molimo centre. Jangwana lingomba ya nkolo nde ekotongama na ntina na bomoko na kati na biso. Nkolo alobaki te akotongama ngomba me akotonga lingomba na ye ndenga lakaki na piate likolo na yo lingomba na nge ekotongama. Yango tomoni lelo lingomba oyo tongami kimbangisme to bengi église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimango. Yango na ba croyant nyonso senge na biso tozala penza bomoko tozala lisanga mpote to kokisa oyo batindi biso. Poto silisa
Avantage eza ebele soki batata baza kotinda biso bomoko. Na kati na bomoko ezala na libota, ezala na lingomba, ematisaka nguya, ematisaka bokasi, elakisaki force spirituelle kati na bato. Ezala na tango apasi, ezala na tango esengo. Soki bato baza lisanga boza uni, en tout cas vous réaliserez de grandes choses. Bomoko ebanda ebemelaka biso mapamboli. Bomoko ebemelaka biso mapamboli na kati na misala na biso ya minene oyo tozali kosala. Soki tozala bomoko te tokoki korealize misala oyo tozali kosala te. Bomoko ekolongolaka makelele katikati na bato, koswana, egoïsme, koyiba nini. Soki boza bomoko biloko wana ekokomona na te katikati na biso. Yango ekomemela biso makanisi ya sika tokoma ba nouvelle créature. Yango wana bomoko ezali bokasi oyo ya ebongolaka oyo transformaka oyo komisaka bato minene. Yango balobi avec la volonté, avec l'unité, on peut tout. Nkolo na telemina wana batata pasteur babakisa na nkoma tata mwana peli musondo. Na komona tata mwana tata molio musondo. Merci Nkolo ona maloba. Likambo nyonso tu ezalaka na elaka. Nzambe asenzelaka na kati na baloba na ye pote akokisa yango. Ndenge toyokaki tata mokonzi abule apesaki mpe nzembo mokolo mwa eyenga. Ata eumeli ekosalema kaka. Nzambe azali lokola moto te ke ya loba epuis akokisi te. Nzambe soki ya lobi likambo wana bosenzela yango ekokokisa makaka. Ndenge alobaki na Jérémie chapitre 1. Ngai na kosenzelaka na kati na liloba na ngai po nakokisa yango. C'est vrai, na likambo oyo etali Yerusalem ya sika. Nzambe alobaki yango depuis Ésaïe chapitre 62 verset 2. Alobaki yango Yerusalemi ekozala na nkombo ya sika oyo Nzambe akopesa Yerusalem. Ekozala na nkombo ya sika. Jérusalem portera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc ezali te ke bato nde balobi te, Nzambe ye moko akoloba ke oyo ezali nde Yerusalem ya sika. Oyo nde ezali Yerusalem. Il faut aussi manano likambo yango bongo. Yerusalem ezali mboka ya Nzambe na bato. Esika Nzambe akomonisa nkembo boyengebeli na ye pe akopesa kimia na kati na mabota Yerusalem. Evandelo na Nzambe elongo na bato. Et la kawana epesamelaki depuis dans l'Ancien Testament, na Esaïe, yango pe na Nouveau Testament, kolo Yesu tango yake na likolo atindi na Jean esanga na patamo alakisi Yerusalem na sika ndenge yango pe ekokita na Nzambe elongo na bato. Esika wana akopangwisa mpisoli na miso na bango na Apocalypse chapitre 21. Likolo ya sika pe mabele ya sika. Esika wana na Yerusalem ya sika akopangwisa mpisoli na miso na bato. Kolele kozala lisusu te kozala kaka esego de esego. Ndenge tata mokonzi abule tata molio mosantu alobaki yango na mikolo ezali koya banzembo na mawa kozala lisusu te bobele esengo na esengo. Et na Apocalypse chapitre 3 verset 12 kuna alobi Yerusalem na sika ekozala. Kuna nde na molongi kombo ya tata na ngai ekozala na elonge na ye. Yepe kuna temple ekotongama. Baoyo bakolonga bakozala makonzi na kati na temple wana. Epe ekokoma mana elonge ya balonge kombo ya mboka ya Nzambe na ngai, c'est-à-dire Yerusalem na sika wana.
Kolo Yesu nde moto atindi yango angelo ba pesi yango na Jean ekomama ba bengi yango la révélation. Ekomama ete tout ce qui est révélé ezali pona biso. Oyo ezali liboma mi ezali anzambe. Oyo ezali révélé yango nde kokokisama ata eumeli ekosalema po ezali révélation. Emoniseli. Et puis, na kokoma nkombo na ngai ya sika na elongi na. Donc wana esakolama na ancien pe na nouveau testament. Mais nkolo Yesu alobaki ete bokonzi na likolo ekolongola makati na bino. Nazalaki na mposa kosangisa bino Luc chapitre 21 verset 24. Alobi nazalaki na mposa ya kosangisa bino lokola soso azali kosangisa. Mais lokola botosite mboka na bino votre maison restera vide. Kino boloba ete apamolama oyaye na komo ya nkolo. Mais liloba wana ya plus de 2000 ans et loba maka mais kokisami na tango nini na tango tata molio mosantu aye po elaka ete molimo mosantu akoya akomema bino na solo nyonso. Solo nyonso yango nde ezali bilaka nyonso to epesamela todu Yerusalem oyo. Yerusalem oyo ezali mboka ya Nzambe elongo na bato yango nde ezali kotongama. Ye moko nkolo Yesu aye kopesa nkombo ya sika le 5 avril 1921. Nkamba oyo yango nde ekomi Yerusalem na sika. Moto alobi yango ye moko Nzambe conformément na liloba oyo Esaïe asakola kete Nzambe nde mutu akopesa nkombo ya Yerusalem na sika. Yango nde aye kosakola yango le 5 avril 1921. Oyo nde Yerusalem ya sika. Euti na likolo yango nde sila ekokita. Yango nde evandelo ya Nzambe elongo na bato. Epemelo na basango. Mboka na kimia ndenge tolani yango na maloba ya ye moko tata molio moso papa diangenda na yeli na ya mibale alobi alingi makelele te alingi mobulu te alingi awa Yerusalem ezali mboka ya kimia mboka ya modèle alobi yango tolandi na mateina. Donc likambo ya kotonga temple ya liboso etonga maka kuna na ancienne Jérusalem. Ba Babylonien Nabucodonosor moto aboma ki temple wa et panzanaka. Deuxième temple yango na le 29 août 1900 pardon pas 1900 le 29 août 70 ce sont des Romains général Titus moto a détruit le temple wa. Mais oyo ya bisato eko ezali libela eko boma malisusu te po ezali Yerusalem ya sika Nzambe yende mutu azali kotonga yango. Mais esakola makate kotonga na tango ya bituma pe ya pasi yango nde bisoto zali na yango na bisoto yoki papa mfomalonga papa diangenda alobi tozali na vache mère te biso moko tokotonga yango. Yango na lobi na ba surveillant ezala na bilanga ezala na misala nyonso tu biso moko tokosalela yango. Ezala bato bako tiola ndenge ezalaki Tobia Sarabalak Ngeson bato bako tiola yo me yo tonga yango kaka ndenge wana ndenge collègue alobi ba Nehemi ba yikelaki mpiko batongaki Yerusalem wa na tango wa. Me oyo ekokufa te pona nini ekokufa te parce que batata balobi na biso alobi biso tozali kokende papa diange na lobaki yango le 17 juin 1992 alobi efoto longola nzoto tozali kokende kobuna bituma po mondele azali na mposa ya ko recoloniser l'homme noir. Recolonisation ekosalema lisusu te moto mwindo akozonga lisusu na bombo te eboli misepe tosengaki yango. Donc Yerusalem oyo ekozala lisusu parce que pour baya ko recoloniser Afrique, ba recoloniser l'homme noir, il faut d'abord commencer par détruire Nkam. Biso toye bakantina na bitumba te oyo ezali na kati na mokili. Ngwana papa na nzemo pe eloba makete. Bitumbo nyonso tu bozali komona ezali ya bonzoto te bazali ko bonisanga tata kimbango po solo ezali kati na nga. Donc
et que ça les malisous sauté était bitumba et recolonisation et salema pour yelu selema yo ezali mboka le 2 avril 1990 oui le 2 avril de papa Diangue na lobaki alobaki di kamoyo Zacharie a sakolaka na Zacharie 8 verset 23 bakoya ko sima yo kimba sika na juif mete kimbangiste bako sima yo na elamba bakoloba mema biso epai na bino toyoki nzambe azali na bino bato nyonso to bakoya na kati na Yerusalem yango nde esika nzambe akomonisa mpe nkembo mpe bokonzi mpe kimia bakonflit nyonso ezalaka na mokili ekosila wapi awa na Yerusalem yango wana tata molio mosanto azali koinsiste a introduire yango na likambo ya bangulu a introduire yango parce que papa amoni très loin bangulu ndenge mpe ye moko kolo yesu na komona ya mibale papa dialunga na elanga bapesa ko na ngulu te na tina na bizaleli bobe oyo ya bangulu yango wana ekopesa ndakisa mabe yango wana bizaleli wana ye moko alobi na biso na pokwa tolongola yango parce que bato nyonso to bakoya kosima yo ndo komema bango esika na mwindo nde Yerusalem oyo ya sika yango nde biso tozali na yango ekokufa te yango nde kosangisa mabota nyonso me bitumba ekozala papa namonaki naloba likambo wana ekoki kobunga ngai te docteur Soul toyoki yango na message ya papa c'est un grand cardiologue ya mboka na biso tozalaka na ye na États-Unis na Dallas alobeli na nga boye papa elebe tango biso tokozonga na Kinshasa loba na chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani loba na ye likambo ezali na bino bakimbangiste ezali na biso te likambo esalamaka ke okomona motu azali na 1000 francs tango mosusu kaka yango mais apesi yango na pona botongeli ngomba eloko etindaka bino bosala misala ndenge papa pe awuti koloba esika eloko etindaka bino bozali kosala misala na kati ya lingoma na bino moko oyo bino bozali nango loba na tata mokonzi ya bule ekima bino te po yango nde développement de l'homme noir eloko wana ya molimo wana ezali kaka na bino pas regrettable papa révérend mais pourquoi eloko wana papa ati yango na kati na biso te nous sommes des millionnaires soko atiaka yango na kati na biso mbele to mboka yo tokomisi yango jardin d'Eden totongi yango na mbala moko ngabi fo ozala kimbangiste eloko wana ezali na kati na kimbangiste nyonso donc soko kimbangiste azali na mposa ya kotonga azali mobilisé na azali na eloko na motuya oyo bato na mokili bazali koanvie yango na babengaka yo zoba pona nini ozali na eloko oyo bato na mokili bazali koluka kozwa yango wana alobaki tata molio mosanto protéger eloko wana parce que l'homme noir développement na ye ezali na yango wana nalobaka toujours papa Simon Kimbangu kiangani c'est la dernière chance de l'homme noir et ye moko mpe abakisi kotonga Yerusalem yango mpe ezali dernière chance de l'homme noir yango likambo nene biso tozali nango papa je donne juste un chapitre pour na likambo ya Jean parce que batangi yango na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 et Saint Paul a lobaki na ba Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 nzambe azalaka nzambe ya désordre te nzambe alingaka ordre aboyi désordre ndenge pe bayebisi biso bapaya bazali koya Dieu est un Dieu d'ordre ye alingaka désordre te tolani yango nkolo alobi c'est comme si c'était hier alingaka désordre te Dieu aime ordre biso na kati ya lingomba soko tangi yango na Nombre chapitre 12 kuna verset 1 jusqu'à 10 elobi na biso Aaron na Miriam balingai komikokisana na Moïse biso nyonso toza ndenge moko tolotaka nzambe alobaka na biso nzambe akiti na kanda il faut faire la différence Moïse aza lokola bino te bokonzi na nzambe batata ba maman malgré temps ezate
ezalaka bokonzi ezalaka na ndenge fonctionnaka na discipline pe na ordre. Yango wana Miriam azwaki lèpre. Et toko kamata exemple na lingaka exemple wana pe mingi. Il y a 2 Rois chapitre 2, lisez tous les chapitres. Okomona Élisée prophète, Élie prophète. Mais Élisée azali ko bengaka Élie mon père, tata nanga le char d'Israël. Ponanin alingaki komi kokisana na Élie te. Mais tango Élie azali ko kende ye Élie alobi senga eloko nyonso za na salelo abi naza na pose ya molima bia likamo wana nzambe kaka muto apesa. Mais tango ngana ko kende soko zui ozui soko zui te ozui te. Mais le kola zala akanganaki na tata na ye prophète wana musupe prophète. Mais tango Élie ake abi tata na ngai tata na ngai tata na ngai aza ko benga ye tata na ye. Tata na ye c'est mon père. Et puis après yempe ayaki kozwa manto ezalaki na Élie ekomi na ye Élisée. Élisée mpe abeti mai mpe epanzani. Élisée mpe azwi mpo na nini na ntina na botosi bajeune batata bamama bakimbangiste et tous ceux qui suivent na ntina na botosi nakomi kitisa lolendo te nde azwaki. Et lokola ye azwaki roi Joas, le roi d'Israël. Tango Élisée a koufi, Joas a yekolela Élisée kaka na même formule. Ma ezali ko bima, tout un roi ezali ko lela, pisole ezali ko kwelela ka Élisée bemben Élisée. Abi tata nangai, tata nangai, tata nangai, le char d'Israël, la cavalerie d'Israël. Au monde, ezala na ndenge na mokili, ezala na ndenge na lingomba. Soki bino bozali na tata, amemama akumisama, po yazali tata na bino. Et soko bino nyonso to bomikete se ndenge batangeli biso na Jean, bino nyonso to liboso na tata moko. Mpe bozali komemea ye na solo, o ezali na ye bino bokozwa yango. Mais soko bozali na lolene bokotikala kozwa yango te. Otali et nasuka eye komona na pe likambo oyo tant ezalité mais tikato loba yango posa ezali na biso nini na mokolo mwa lelo posa ezali kati na biso soko biso tozali na kati na bomoko wana nde ekopesa biso discipline. Papa Kimbangu tango ya azalaki na boloko na Lubumbashi. Tango aza na boloko na Lubumbashi eza mwa likama moke me mingi bakoyebaka yango te. Mondele monsieur Kasombo bafungola ya porte esilaka nye po akokende kaka na loma afungoli porte po yeye ki mokonzi na afungoli porte akomema boye te fungola ekatani baremplacer serrure baremplacer baserrure tata Kimbangu ayokeli bango alobi na monsieur Kasombo bino boyaki kolakisa biso civilisation. Abi oui, biso nde toye kolakisa bino civilisation. Abi na civilisation balobaka nini? Quand vous entrez chez quelqu'un, qu'est-ce que vous devez faire, monsieur Kasombo? Non, je dois frapper à la porte. Et quand vous avez frappé à la porte, il faut oser la nini. Non, moto azali na kata na ndako aloba, entrez. Soko moto wana alobi entrez, yo sali nini? Ah, kokota. C'est comme ça, monsieur Kasombo, abi oui. Mais yo soko ye nandako nanga voilà, il est prisonnier. Mais maintenant bani ko peut sa leçon à civilisation dans monde. Mais quand vous venez dans ma maison, prison na ndako ne. Quand vous venez dans ma maison, vous ne frappez pas. Et puis vous n'entendez pas que ngana peut autorisation à cocotte. Mais c'est Kasombo soko ye et pas nangai frapper à la porte, yango no mona biso ba ke mangisto kwanya, frapper à la porte zelanga na loba, entrer bongo yo fungo le côté. Et monsieur Kasombo a mis qui est ici à tous, ce quoi qui et pas na papa Kimbangu avant ti a fongola a bêti dans nos portes coco ce quoi papa Kimbangu a dit oui entrez à côté ce fongola à qui a moni tata Kimbangu ce quoi qui a bêti coco a ti litoy papa Kimbangu a zako lobate a lui papa Kimbangu a zate a qui ko sala musala ne a ti ka fongola na poche a qui. Donc les Camerounais surtout biso tozali na kata lingomba batata ba mama tout ça
tuna bapesa yo komikamata te tuna bapesi yo osaleli okoréussir mais soki otosi te omisaleli na loma na yo mpo ozali soko ndenge nini wana okoréussir te mais soko omikitisi otosi mbe bapesi yo osaleli pasteur nyonso to apesaka mbote na soirée te mais soko papa apesi yo mbote opesi mbote soko apesi yo te okoki kopesa mbote te lingomba efo fonctionner ndenge wana na unité wana na botosi wana na komikitisa wana tokotonga Yerusalem na sika e mabota nyonso tu ya mokili mobimba bakoya kozwa kimia pe esengo na kati na kamba Yerusalem na sika na komoda tata mwana tata molio mosantu. Merci papa. Merci papa pour na maloba par rapport na des textes bibliques bo pesibiso ya yambo ya Daniel 9 verset 25 ete Yerusalemi ekotongama na pasi na bitumba pe na mikakatano pe lelo tozali kovivre yango na Yerusalemi ya sika nkamba pe kuna na Jean elobami makambo ya bomoko prière sacerdotale ya nkolois yambo atika mokili atikaki bampate to badisciple na maboko ya tata na ye bomoko ndenge ye pe na tata na ye bazali bomoko baye koli pe na ye bazali bomoko pe bango na bango bazali bomoko donc belema nyonso wana ezali très important pour na biso bandimi pe pa kati na lingomba ya solo Yerusalem ya kala etongamaki na pasi pe na bitumba ndenge toyoki baennemi babimaki bato ya mitema mabe ya jalousie o baza kolinga te mosala ya nzambe sala ma Yerusalem etongama e bakombo na bango pe tikala na ndenge ya mabe te lelo Tobia Sanabalate pe Ngeson nayebi te soki lelo para moko akozala na esengo kopesa mwana ne kombo ya ndenge wana po ete ezali kombo ya mabe yango biso lelo to evite kobundisa lingomba to evite kobundisa Yerusalem ya sika na bayeba mipesi mpo na kotonga yango ya solo kuna ezalaki bitumba koto oyo pe ndenge kolisa lobaki ete bokonzi na likolo na kolongola ngo epa na bino bayuda na kotinda ngo epai mosusu na libota oyo ekobotela ngo mbume ekoki. Le royaume de Dieu, Dieu de cieux vous sera enlevé et donna un autre peuple qui en produira des fruits. Ntina lakaki bango kolongola bokonzi ya nzambe kuna ezalaki pona kozanga kotosa pe koyamba ye. C'est-à-dire baboyaki koyamba oyo atindaki ye tata na ye nzambe. Et Yerusalemi ezali présence ya nzambe. Ndenge tokolobaka na slogan Yerusalemi diampa yikundanga tata nzambi fumo Yesu ye tata mwanda velela. Eza nango un simple slogan te, mais ezali un enseignement. Ezali formation, ezali vérité que Yerusalemi nde mboka ya nzambe sike fandi tata nzambe kolo Yesu pe molimo santo. Donc eza mboka ya pamba pamba te. Yango eloko elembo elakisaka présence ya Yerusalem to ya nzambe ezalaka temple. Parce que temple na signification nango ezali présence permanente ya nzambe. Ndenge Salomo tango atongaki temple abengaki nzambe na mabondeli yako kite sikoyo awa toko yako pesa yo ba doléance mabonza ba pasi makamo na biso nyonso enzamba yaki koyanola ye na butu na ndoto ete ya solo na yoki mabondeli na yo na poni siko pe na ye kofanda libela pona koyoka bino ata mokili mobimbe komi na mpasi mais bino liboto bozali na kombo na ngai le peuple qui porte mon nom soki bomikitisi botiki mabe na bino bosengi na solo bokozwa pe mabota nyonso ekobika nsima na bino. Donc mission wana epesameli biso awa bakimbangisi na nkamba Yerusalem et temple yango yemonanaki na 1959 56 plutôt na 1956 wana ba belge bazali nano basize nkamba babengani batu nyonso bakei mais bamoni temple wuti likolo ezali kokita temple ya nkamba babeti yango masasi
elongwa wekime ke kote ya ntimanti kimazi ponga na kalaza ukanisa kimazi eza pembe na mbanza ngungu me bakala mingi te na comprendre ke kimaza oyo ezali kote ya ntimanti donc eke kuna bake kuna babeti masasi ezongi kote oyo donc ba mouvement nyonso eza kosala wana yango bapesa yango kombo manœuvre de kimazi donc déjà babelge bamonaki temple ya nkamba na 1956 euti likolo ezali kokita ndenge Yesu arevelaki na Jean na Apocalypse 21 likolo ya sika na mokili ya sika donc oyo ezosalama ezali mokili ya sika pe mabele ya sika makambo ya sika ye na mokili yango lokola mokili bamesani na yango te yango nde bazali kobundisa yango donc faute te po bayebi te yango tango ekokaki po ete batonga totonga Yerusalem to temple papa Diangenda asangisaki bambuta lingomba atunaki bango ekita ya kokita ndenge tomonaki na 1956 to tosala na maboko batata na biso balobaki papa tokosala na maboko alobi boza mayele po soki bosali na maboko te bonyokwami te botoki te ebongo ndenge nini bokozwa mapamboli ndenge nini bokozwa lobiko donc papa Diangenda abengaki batata na biso ya tango wana bato na mayele po tango totongaka na maboko tozwaka ya liboso bolimbisi ya masumu na biso la rémission de nos péchés ya mibale tozwaka mapamboli la bénédiction ya misato moto na moto atongaka ndako ne na Yerusalem ya sika mokolo aliwa na ye to mokolo ya ndaiso aliwa ya biso nyonso moko na moko kokota na ndako ya tongaka na bantsinsani na bikateli na bakodation donc batata na biso bazalaki mayele yango ntina papa yo lobike bakimbangise to lemba te po likambo yo ekobikisa mokili mobimba ya solo batata pe ba mama ba jeune to lemba te na likambo yo yango moni ba yuda kuna Yerusalem akala batongaki yango na pasi me batongaki kaka atako bangeso no basana balato bazako menacer ko intoxiquer bato ko pesa masenya me Nehemi akebisaki oyo bazalaki na lembo nzambe ke bolanda bango te po bazali na parte na héritage oyo na libula oyo bango kuna bazana parte yango bazali ko bebisa yoki mbangisi moto zali na part na héritage oyo lipambo lilobiko kolemba te kolanda bato ya minoko mabe te kolanda bato ya masengenya te yango papa tala biso pe tozotonga na tango ya pasi tala crise économique financière alimentaire ekoti na mokili ka tango tozotonga Yerusalem tant bitumba ba guerre partout même na RDC nyonso na ko freiner po bana na yoba ya kotonga te même tango toza kotonga musée Satana yego kundula na ba maladi oyo o ba fabrikaki ba bengaki soyo corona virus nyonso wana ba pekisi bato basambela te batambola te nyonso wana pona ko freiner construction à Jérusalem mais yo na bonzambe na yo bongisi et finalement mise silaki lelo banda kwa ndenge na ndenge ezali kotongama lelo ba cadeau ya ndenge na ndenge zo pesama ya cher alors que na tango ya passe mais na tango kutu ya kimwa bozwi ezalaki makamba minene ya boyeza kosalama te me na tango ya crise na tango ya pasi na tango ya bitumba makamba minene ezali kosalema na yo moko tata molimo santo mokokisa bilaka wana ezali signe monene ezali kolakisa ete yo nde mokokisa bilaka e biso tozali nsima na yo ndenge elobami na Jean chapitre 17 prière sacerdotale nkolo Yesu bozala bomoko ndenge nga tata nazali bomoko na yo bango pe bazala bomoko na ngai c'est-à-dire biso nyonso tozala bomoko sima ya papa Simon Kimbango kiangani na sima na yende tokolonga soki tozali sima na yete elonga ezali te victoire ezate victoire na biso ekozala kaka sima ya papa Simon Kimbango kiangani kimbangismo ye elonga na biso makambo tozali kozela po tozwa yango po kimie kota bisengwe ya nyonso ezali na maboko na ye biso nyonso bomoko sima ya papa Simon Kimbango kiangani yango n'autorisation na yo papa ndenge to bongisaki jeteki bakoya kopesa biso nzembo o ezali ko renforcer kondima na biso ndenge yo moko zote ya biso to kima yo te po manso mazali na maboko na yo jeteki
toyebisaki bino ntango boza kosala théâtre awa bokota na kati bokima ngai te bana e bana manso mazala epai na nga nyonso ezali na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani tosalela ntango s'il vous plaît. Donc batata ba mama likambo esangisi biso awa ezali monene yango wana omoni ete mokili ezali kobanga église kimbangiste papa na ndenge biso moko tomisalelaka ezali kopesa valeur makasi na église yango na 1977 na congrès ya Accra kuna na Ghana makonzi ya mangomba nyonso na cadre ya ecumenisme mangomba minene ya mokili mobimba basanganaki kuna nde balobaki na bango na mangomba mosusu ya kala toyebi po soki baza na mwa projet ata kotonga wese basali projet batindi kuna na esika yango ewutaka me na ntango wana balobaki na bango bolande église kimbangiste. Donc bolande exemple église kimbangiste, une église qui s'évangélise elle-même, qui s'administre elle-même et qui pourvoit elle-même à ses besoins. C'est-à-dire l'église kimbangiste ezomaki lokola ndakisa na mokili mobi lokola modèle yango tozala fier ya biso moko ndenge tomisalelaka ezopesa biso valeur mutu akomonela biso aza te yango toyoka nzembo na jeteki bokene na milai te couple moko bokene na refrain.
Papa Manso mazali na maboko na yo. Batata batekaki nguya nyonso bilaka nyonso epa na yo. Mission na yo kimbangu ezali ya libération ya l'homme noir pe ya moto nyonso akondimela yo. Ba centenaire nyonso eseli. Lundi ezali nde le 6 avril 2026, 105 ans ya Lingomba. Kota Lingomba na yo ebandaki na 1921. Nini lisusu kozela po sepelisa bana na yo mawa na yo nde tosengi boko kisela biso bilaka po bana basepela po pasi pe eleki na kombo na tata mwana pe Molimo Santo. Merci Batata Pasteur, merci Jeteki Boki Kozonga biso pe to ngai na